pour ces gains d'Agipena et toucher Bissonio surtout. Quand on a appris d'abord accident d'Aginango, quand on a appris départ dans Inde, on ça ne passe. Mais bon, ils ont maintenant un abisso et qu'on perdre pendant na cercle à Wenge proche. Petit biso na ramasse gain voiture et zongi ka sime tuti et puis motaki na liwa et déranger ngai makasi kana kata BCBG tema azalaki pe l'équipe na motema ya président Jibin Piana. Donc pas sur le président Jibin Piana za na ngona ebité soki douleur ndenge wana eza même na kata liboto be na kata famille parce que comment le ko papa na tout le monde est clair, Wenge, les allés en dernier présenté d'abord ma condoléance. Et alors, clan Wenge, vous vivez qui n'est c'est parce que ça qu'on a bien ensemble. Non, bon, d'abord, ma condoléance en famille Pena biologique. Et na Kombo ya Wenge, il s'est biso passé. Pour ces gains d'Agui Pena, petit nabiso, mignon. Et puis, tant que l'évolution Salami, à Tigalaki, Pene à Pialati Toukajon Bedel, JB, dans Yango Monique, et touché Bissonio surtout. Quand on a appris d'abord accident d'Aginango, quand on a appris départ dans Inde, on suivait un peu de partout. Donc, on va tracer une histoire dans l'Andelango, mais tant que vu l'information, ça ne passe. Mais bon, ils ont maintenant un abisso. Et qu'on perdre pendant na cercle à Wenge proche pendant petit nabiso pendant yemane beta le binane et ça les biso pas si makasi mais bon yann zela mutunyo surtout mais on sera là na ba psek surtout on va participer il y a Blaise Mikobenga camarade na yo ami na yo papa Chéri JB Piana pour nous consoler par rapport à ces gars mignons aussi souezani parce que à Koufi na Inde. Est-ce que Soueza qui est coréen pour qu'il y ait à l'intérieur en anglais, c'est ça? La question est belle de poser au moni na circuit parce que Yemoro JB autour de la question c'est qu'on a tellement affecté même business surtout selon la famille. Bon mais tu as vu que ces gars là c'est biso ya Wenge quand même à Otiga va connaître la invité dans Ozonga et puis le reste à programme et on peut ça maninga programme comme ça. Message surtout na clan Wenge Mobimba pour na bozanitani clan Wenge parce que les comme au hasard na kana yi mais yo message on peut ça pena mutakufi on peut ça message ta message ta musoki na to kutana place to kutana na biso yo no ebité to kutana na biso donc eza répéter mutakufi to na matanga et ya matanga ya clan Wenge Mobimba. Est-ce que tu le m'avais bien parce que si déjà bien ndinga na yo JB Piana non me considère tout peut-être déjà tous en la structure tous en la néganyo so ayebi que pas sur juillet biso tous en la structure la structure munene pas sur juillet biso mais oyebi c'est quand zalaki musicien kana kata BCBG tema zalaki pe l'équipe na motema ya président Jibin Piana donc pas sur le président Jibin Piana za na ngona ebité soki douleur ndenge wana eza même na kata liboto be na kata famille parce que comment le ko papa na maman na ye. Et je pense que les gars bien, ils allaient nous aider à Motonioso et les gars non bien. Est-ce que vous avez un témoignage beaucoup à Séguin? Ah, merci beaucoup. Des survivants. Dans un numéro dans Benga. Des survivants, là où nous sommes des gens qui sont Séguin ou quand c'est Séguin et l'autre. Séguin, ils ont une répétition et Wenge n'a pas besoin de réunification. Ce qui est que la présidence Jibin Piana café. Il faut ce moment de sandwich, il faut ce moment de charama pour raconter nanga. Na batiti na ba patient pour tozaki lokwa moi section mo tono ko fana mingi to sola ngai ye Emelia na patient ko sangela alors azaki vraiment garçon moko nazo benga garçon moko parce que pour na biso ngana ko benga ba lekite azaki collègue moko oyo asaki ba preuve moko na répétition asaki ba nyonso à l'aise et non vraiment pas molimo Séguin kei nzamba azongo na kimia nyonso Moutazangi m'a basé mais ayaki leki moko na kati ya musana na biso yo servaki pena biso na ba respect preuve azana ba orchestre nyonso lelo na ba relation moko très bien à part BCBG azana ba nyonso très bien na moni vraiment témoignage na ça montre que na Séguin mignon malgré ça ki leki mais vous savez que intimité penza makasi ngai na ya lempela tozaki ba camarades yena bourreau ba monaki ngana lempela ne to marchera donc à chaque fois que nous na ye
tous en cas na cadre royé baké il y a un allé qui m'a battu dans la famille puis ma botte sans soir. Voilà, en tout cas, ma fan n'a bien surtout à Wenge, surtout ma fan n'a bien à Wenge. Bien vous avez prouvé, message de plus à ma fan n'a bien surtout. Ma fan n'a pas Wenge, je pense que quand on parle de Wenge musique, tout le bagabon shit bonjour, il faut matanga oyo la matanga moko na respect nyoso. Il faut bailler bakolo bailo na micro na bino ba journaliste, il faut bailler baké tozu choc moko ya makasi. Il faut montrer la montagne et là on est devant micro parce que le gars te coûte na kamalika monnaie les boyaliwa na moni ba tebele ba tiktoker ba youtubers ba ko ça le gars makele ya boloba loba liwa za pona moto nyonso o tozu na kata saint clan wenge ezali bitumba o tozu ya makasi donc moko na moko il faut na cadre ba youtubers soko za mona wenge na cadre ba tiktoker soko za mona wenge za na maloba o yego même biso loin. Si vous avez maloba oyo diminué donc carrément ezali malamu tena au sein ya clan wenge donc je pense que le gars bien mboka pe ko soutenir biso et kende ezala matanga moko bien et liloba nanga ya bokabone yali force ezala na papa chéri o to bengi moto pamba le roi de Yoji donc ezala pena na force ça na morale ya koyeba ke et ko elinde yo parce que ces gars ezali musicien oyo ya betaka na saint orchestre na yo malgré mona wenge donc ko elinde yo za na morale zala makasi sala ko yamba nyonso no ko yamba ti to sala enterrement ya ndeko na biso collègue na biso Sergent Mignon Magnata voilà fumu ina yeba Sergent Mignon azakina ni pana yo soko za penda ba mo déjà na micro wa azaleki collègue azalaki loko mo ndeko parce que moninga na bango loko ngana motetela bango baki ba mongo ezali loko la onga loko ba ikonda bambuza bazalo ka ba biso ngaza loko noko na bango bango baza pe to benga ba noko donc ekweli biso seganza ki loko ngana alempela pa to fandi seganza loko aleki na biso ndenge buro na ko na biso donc seganza ki et puis segan problème na makasi respect à segan je pense que sur les artistes belé ba ko lata bizeli seganza ki nango lelo bo mona segan monyo sa ko lela parce que azaki na mutonyo so bien même balangage na ye zaki pena balangage mo ego ça penate vous avez la papa chérie réaction na ye par rapport à mort ya Telozo Segan est-ce que vous soulez papa chérie par télépathie na téléphone ou consoler quand même douleur wana papa chérie je pense que ezali douleur na biso nyonso na clan wenge eli douleur ya ingénieur Blaise Boula ezali douleur ya vienanga insone ezali douleur ya Alain Makaba ya Fondé Didier Masela ya Alain Pela surtout na kata libota je pense que ça douleur au santé toujours c'est naga ke ba youtubers ba tiktoker lelo ba réseaux sociaux ba ke matanga ko eli bato oye ba koloba loba na yo oye ba ko makamunyo so bizali attitude matanga za ndenge nini elo to wolba mais na oki loko boza clan wenge mais en dehors clan wenge ba qu'est-ce que ça les belé qu'est-ce que belé ba lycée ba za me belé est-ce que baninga na bino watu kuna bino bimisi aux amis exprime moi espoir 12 pas conflit message to c'est pas bande qu'on a bien surtout oui le golobi wana moi je pense que naza pour yango te toza wenge za na biloko ba complication même bisoté donc wenge président OK déjà merci beaucoup je pense que oh lobby wana lobby na moi ndela msuzu wenge zali bon shit bon genre moi makamebele bien yali moi ba comportement ya likuna ya bien we mama makamebele na mboka ya bien oyebi conflit ou bizale les gens partout dans le monde te bisika monde tozali ça fait pas na ba bo pona bi monde na bino za minga monde ba monde na biso ezaka wengete monde na biso si so que même na Nigeria so que même na États-Unis ko mona monde ngo tamulaka mo makamula ngo mais wa tamulaka na limemia na discipline atamulaka na bien voilà namoni lelo bosali réunion na réunion voilà namoni bosali na réunion lelo ba bolobeli nini pe bokangini parce que le dernier jour en fait na bandi ko senga nanu chef de l'état président Fatou Beton merci na initiative oyo azui pour la kopesa liloba pa ya excellence madame la ministre na biso ya culture et des arts mama Yolande Elebe vraiment makambo sali boyo baki bosali makambo nene président sali makambo nene yo pe madame la ministre bosali makambo nene pourquoi na koloba na bino ke même en passant au conseiller Paul le père de Bangote parce que le président de la République a sali na madame la ministre tozela ki ngo bandakara et lelo et salami na kati ya pays comme on a ke ba discussion ezalaki
comment on a parti ba secondaire comme mi balé comment on a lelo bo sangani wana et puis to yokani biso na bomoko vraiment na pamboli bango na kombo nzambe et puis na pamboli structure et puis finition na bandi et vous allez faire pour la fin de l'année vous allez faire total. Bon détourner là partout dans le monde entier mais détourner ça na contrôle là. Je pense que contrôle aux allées aux assoutes. Puis c'est des solutions sur qui on te 6 semaines prochaines mais puis sa solution ma casse ali bon moko des ali et puis toujours que ne ba ndenge aux allées secondaire za soumis ça tout minute secondaire comme aga moko pour intérêt général il y a peuple congolais. Bon na le peuple congolais c'est artiste seigneur. Sort il y a présent le galon aux questions tourner les questions à répondre parce que sort mugezati. Sort mogalité à présent le galon bien sort il y a ndego Blaise Boula bien sort il y a question tourner des gens na moza na nzelate il y a dit que toujours le solution à bomoko et puis solution bomoko c'est ça la nzela mokonza mboka na nzela madame la ministre maman la Yolande les lois même biso na makambo to na ozela banakala et je suis sûr que vous connaissez bien parce que to sengi na mboka mobimba na direction ya l'état bango bazala ba contrôleur na biso na bizali na biso voilà merci. La chante, tu sentez d'abord ma condoléance, hein, parce que vous allez prouver dans mon avis, c'est un musicien. Ouais. Oui, oui, bah, sincère condoléance na nga ya maka César, le plus attristé na famille musicaux sur na Mboka et puis na orchestre na biso Wenge BCBG et puis na Wenge Mobimba parce que Wenge Mobimba eza na problème pe ya liwa ko eli biso lelo. Voilà. Oui, vous avez famille Wenge, hein, vous avez famille Wenge. Seguin pas la famille Wenge. Est-ce que la relation vous avez qui n'a Seguin mignon? Bon, Seguin mignon azali muto ayaki après biso na Wenge, abetaki pe na kata Wenge na biso Mobimba. Et preuve monaki même na makambo to salaki ya direction immense production avec monsieur Amadou Diaby. To zalaki ensemble pe na Seguin. Donc Seguin azali muto a contribué qui makasi pe na kati ya clan tanga salaki réunification de bien réconciliation. Donc vraiment ça les mounions je passe d'abord les a surprise moi ça en a été mais le quoi ils allaient beaucoup dans Nzambe et voilà. Mais le premier message que c'est pas surtout famille Wenge Mobimba na liwa ndeko na biso. Oui, famille Wenge Mobimba je pense que moko na moko ayebi que liwa yali moko na Nzambe mais moko na moko pe auto ben ga repentance ya koyeba ke kozala bien na baninga kozala na hypocrisie ya koyeba kofana na baninga parce que lobi ezali ya Nzambe lelo ezali biso lobi ezali ya Nzambe mutayebi akamonyo so mais sinon natango liwa boyende soki bizali biso ezali ya bien te il faut kobokisa yango parce que vraiment likambo ya Seguin surtout ke na biso toujours kaya boye tango na kotaki Wenge sika na kaya monsieur Blaise Kombo. Nazo saluer famille Kombo nyonso pa ya kulutu nanga ndosha Kombo azali grand guitariste moi na lingwala ngana kotaka orchestre na kutaka problème wana toke concert na télé puis tozuli wana et je pense que bangisaki mutu nyonso koyeba koyeba mona na Nzambe à partir de kamandeng wana et lelo beti biso na makama Seguin voiture ezongi kaka sime tuti et puis mutakia na liwa et déranger ngai makasi nazo profiter ko pesa famille ya Mpela nyonso bambote ba condoléances na ngai makasi ba sincère condoléances na Alain Mpela na Bouro Mpela et puis na bandeko nyonso ba yoka Mpela pour tout ça na bango kuna voilà. Ok, Seguin mignon azaki mingi et pas ndeko na bino je me piana. Nous sommes déjà avec Guy Moller, l'artiste musicien de mon pays oyo lelo tomoni ensemble sangani il y a artiste nyonso par rapport d'abord aussi à mort il y a ndeko na biso Seguin mignon aussi par rapport à Soboda Soneka en tout cas et ça le plaisir makasi n'habité s'il faut dire un mot par rapport à mort il y a ndeko na biso Seguin mignon habité lilobaki ozanini ndeko Guy Moller voilà. Ouais bon na oloba année oyo ni na suka année oyo ni tozui yo tangika moko Seguin mignon Dudu Adula je na biso animateur bango nde basala nzela po oyebi kaka donc toza vraiment donc tokota na biso année malamu maintenant tokomi na suka nde tozui ba cas ya perte ya boye tobenga yango perte Nzambe mutasala liwa mais tobenga yango perte tala Seguin mignon aussitôt a eu problème aussitôt malamo ake hospitalisation na ina Inde directement ba ko annoncer bino maman a confidence c'est choquant vient biso pe de Doula donc paix à son âme donc voilà c'est un peu ça voilà mais est-ce que de son vivant ou yeba ki ndeko Seguin moins bien et puis ceux qui vous partagent
histoire topé une coopération na vie gros en nini si le oui et si le peut-être nous témoigner gros en nini bambale belé depuis nazali na kin na koma installer na Lubumbashi so ba na Lubumbashi fabe nga numéro ni ça na téléphone na bi que non na longolité parce que bon donc famille na bango mobumba vie na ye Alempela Bourrompela tozara en bon terme na ye mokopé tozalaki l'autre fois na ye kin tokutaki na kin tozalaki na ville ngai ye na sampayo ebisinga mole ndeni nani mutu na biso Lubumbashi na nani azoloba Mike Makema. Okay. La PCM Botato Mike Makema opérateur culturel donc à son artiste trop sur les autres même na bungi c'est Makema neni na mutu ana mutu asola kitoko donc dernière fois to sola ki na ye wana na ville donc ton père de gaga voilà la bonne venue aux garder on a 5 millions et puis message fort au groupe ça na ba ndeko artiste. Bon souvenir, il y a un gardien. Azalaki d'abord chef d'orchestre à Wenge BCBG. Il y a Azala na Wenge Tegetan ou Bakaboni, non. Azala na Wenge depuis d'oublier la Titina Al Capone, le grand cadre Titina. C'est gars Azalaki Wanati, Bakena, Papa Chéri, toujours premier Papa Chéri. Donc Azalaki chef d'orchestre à Nao Sangi Sabato. Monitango Nanaki, à Nao rassembler Bato, au Sangi Sabato, vraiment, c'est-à-dire climat ya bien, premier Papa Chéri, orchestre. Attendez tant que na Lubumbashi ce qu'il faut pas mettre à concert s'il faut ngana bande avant à osinaler ngalobi plaise neni gimoler ali tout ba bien ngana ina to ngana pas to solo li ngana beti avant propos après wenge et reçu qui ça na 23h ti ba clôturer soirée donc tout ça bien to kuta na partout to solo là to uti Côte d'Ivoire na grand-père Bozina général de Fao to komikin to bengani ala ninga na wileri to vandi to développer mo makambo ebele papa sera na programme moko boye a uta ko beta na Abidjan donc il y a beaucoup de souvenirs entre nous artistes tout kuta na rato solo voilà Guy Moller lors il y a annonce ya mort ya de relation Seguin Mignon et meka ko benga yo et puis nga personne quelques minutes na vérifier na sulola na Bourrompela alors information nini o ba pesa ki par rapport à mort de négociation Seguin Mignon parce que le ba immobilier information ba pesa nini o ba pesa ko par rapport à liwana ye ezaki nini akufi na nini est-ce que le colocar ne komaki infecté ne sali ke négocier kabiso ne ba kataki le colo en fait na kato malobaki ngala lingina loba ebeleti parce que nazali sur place moi j'ai été informé par Alain Enani Bourreau. Parce que na uti Lubumbashi to beti na ye na Lubumbashi ngai samchi to na Bourrompela na Lubumbashi voilà et puis to beto ke Kolwezi to beti na Kolwezi hier nazaki na réunion awa na résolution sur la crise à droit d'auteur au ministre a convoqué ba artiste awa biso tana ye na bimi na moni bato bazo annoncer pour na zo information na source na benga directement Bourreau bazalaki na samchi to ayambi ngai même si est-ce que c'est vrai maman oh Guy c'est vrai na quoi sauter na carte téléphone balamo na na bando de zonabi donc c'était ça maintenant nous na côté en profondeur tenaye parce que na yeba ka makambo accident salaki ndenge les kaki ne bat nyoso bazoluba mais o est poussé mutu na liwande nanu na côté en profondeur te pona yeba j'aurai le temps na osolana na Jeko Bourrompela mes condoléances parce qu'il y a sa famille biologique biso toute sa famille artistique mes condoléances na ye mais na okota na yeba vraiment eloroni ne sali bombolo ça va voilà tokoti sokoda soneka en fait le troisième jour compromis ni vous jouez ensemble parce que tout moni président Kalongo na papa na Blaise Boula en tout cas accolade bon en fait accolade depuis salami c'est le plaisir en fait problème les anini au moni na problématique na makamna biso droit d'auteur ezalaka ermo l'état congolais accompagner biso penalty na retard ata na ba recouvrement na ba makambo susu ozomona ata na ba recouvrement na ba makambo susu ebele jana zo PCA Blaise Boula allo PCA bon l'état ermo accompagner biso l'état fois son biso parce que ça ba redevance ya ba artiste no ba raté musicien non artiste en général ozomona donc l'état fois accompagner biso si y a un problème parce que organe nani na biso ministère na biso qui si c'est un problème ministère ay banene au balançant déjà geste déjà
nazomona kenzela ezokende bien le temps siko batikela biso baartiste tantôt kutana entre biso parce qu'il y avait deux Sokoda Sokoda Blaise Boula Sokoda Nyokalongo. Alors namoni déjà na suka à la fin awa président commission PCA Jossar a telemi a bengi PCA Blaise basalani a collade bayambani ba seki a ba petit nanga ya ba sol donc to sololi dans les calmes sikoyo biso moko pe to kutana na kat dans la semaine to kutana comme ça ba meko mettre un peu de l'eau na ba vin na biso comme ça ba fixer Sokoda eko ezonga moko ezonga moko soki l'état moni ke toyokani l'état otia sous maboko te mais soki l'état yoki ke toyokani te l'état osala l'effort ndenge déjà ba nosaki biso lobby parce que na moni conseiller chef de l'état zali conseiller primature conseiller ministère de la justice conseiller nani Dirkaba ya ministère de la culture secrétariat général donc toutes les organes toutes les institutions du pays sont représentées donc ba ne ba isa biso hier soki to sololité soki to bongisi entre biso te ba ko boma Sokoda pour ba créer société ya sika mais ba rotia ba agent de l'état ba kota ya ngona biso to ko lingate parce que ça coopérative privée la biso moko to ça ba créateur ezalo ko mine te bango ba gérer ba mine ezalo ko mine te o orte banini te biso moko to créer ba nzembo bango biso moko zo sa donc ndingo wana to meka bon nga naza tamusu na kata sala wana naza la plus jeune ya ba artiste nyonso ba koti wana on lelo ba convoquer naza jeune na bango to ngale naza leki ozomona mais moi mayelo nazo zwa nazo kata nanga na kotaka na maisha oyo ba artiste to ezalaka nazalaka les jeunes artistes na salaka de orchestre na tawana na kotaka na yo kaka ba idée ba papa wemba na yo ki ba velu tumba ba tout ba no king ayaka deuxième fois ayo deuxième fois neto komo kuta na ba réunion mais na ba réunion nyonso na banda ko yoka nyonso ba ti ba tout na banda ko yoba kino ba premier année côté nini no na banda ko yoba awa pe susu le roi de na kota na za déjà membre ya Sonika naza parmi les cadres chargés de mission, il y a Sonika en liquidation. Parce que le Sonika est en liquidation, dans mes carmons, vous avez expérience, peut permettre lobby, il y a des artistes qui aux années. Pour en finir, je crois bien, Bakola doit être sélection bien. Mais est-ce que, êtes-vous si, qui est Makamwe Salami Lelo, et qu'ils ont la société, est-ce que Bouyokani n'a bien, lobby va confier ça, pour y avoir un de opération de mon mot, tu vois, Kati. Monsieur Baboy ko accepter mbote no babi otarayi bango le mission bakena ngo pe na ndenge moko ya faux. Êtes-vous sûr que bo vandisi biso penza boyokani na ndenga solo to ezana ngaka po bolingi bo bongisa bo semblant wala kaka voilà kopesa mbote na kati eza ngala na muninga te na kati kuna na ba collègue ndi ba vie. Moi respect ya ki vie tozalaka nango toujours mbote baboy vebi non te nga na teke na pesi mutumbote omoni na début ya entretien ezalaki no ba tension ezalaki ba conflit à Sonika so o man o yebisi mutu Sonika za en liquidation mutu albité Sonika za bobo Sonika za en liquidation Sonika za na PCAT mon problème c'est ça je suis taqué pour ça l'état congolais a liquida Sonika c'est tout et c'est li a liquida yango liquidation tikali judiciaire et administrative. Donc c'est ça. Moi je suis dans le droit, dans le droit, mais tellement ça vient au ministère. Donc c'est simple. Le problématique c'est la Sokoda. Parce que ce n'est que ça en liquidation. C'est la Sokoda le problématique. Pour Sokoda ndaza mwana o Sonika bota. Yenda tikali ako evre. Mais ce qu'on fait evre na kimia. Tant que bazo sala ba recouvrement et pas ba redevable faut ba redevable ba futa kambongo muta resista kati ozomona neti ba trace bazo ya na Congo trace futa ba mbongo ebele ba pays mususu mais pas na biso wa eza neti faut l'état accompagner biso tant que biso sala boyokani Sokoda eza moko comme ça ba futa ka biso mbongo bien soki to sololi bien to koma kozwa ta ba 5 millions Bartiste bando futa ma bien toi notika makelele viens na ngai sunga biso oh vieux grand prêtre bobo misia kufu chef de l'état tala biso likambo egosila nango egosila no tala na France baza na SACEM eza uniquement société à droit d'auteur ya musique et sangisi ba plasticien te ba nani te donc ezaka uniquement ya musique maître Gims ça touche à combien par an si soki na cosité parce que na totanga ba chiffre 15 millions d'euros l'année. Maître, il va oui par an. Maître Gims, 15 millions d'euros par an. Il y a Maître Gims. On a musique à Pamba. Pour SACEM, il y a une musique à Pamba. SACEM, musique à Pamba.
Mbongo kota on a juste pour la musique. Au bout des droits de terre botama. Donc on a terminé le solo. Donc le terre botama on va avancer. Ba musicien mo ba yaka